dot. Dot, la Bible est un symbole. C'est même la Genèse 24. Elohim azoloba nini? Azoloba dot est un symbole. C'est ça la grâce. Na $500 à beaucoup de la moitié. Mais quand la moitié na $500, ils ont une exigence T. Ils ont un symbole. Shalom peuple d'Elohim, Elohim a sali grâce to kutani susu na mokola lelo, en tout cas na lingi bino mingi. Elohim a sala angolo, humble servante Elohim, ma prophétesse Rosette est là où Elohim a sala grâce de partager cas de la part d'Elohim pour to sungana. Pour c'est Elohim ezakabana eba sungama, ba pambolama. Baza salut parce que le salut vient de Juif et Yoshua HaMashiach. La Pessimbo Tenangai, en tout cas, la aigle de la presse congolaise, Yoshua HaMashiach, Pambolé sous Makasi. Takande Balubaka, on reconnaît un vrai prophète, Soka Sakoli, Eko Kisame, et le Masali, Papa Moïse, grâce à Kesus Mosika, Pessilité, son excellence, coup de chapeau à vous. Désormais, Bolanda Bisso, la maman prophétesse Rosette, et là où Bachila. Bolanda Bisso, chaque lundi, mercredi, à partir de 10h30 dans des chaînes partenaires, Tarde TV, Movi TV, et en direct de YouTube, ma solo et à Congo. Tout ça, on a pour la Calara congolais de père et de mère, sans polémique. Vendredi à 21h30 avec monsieur Moïse Mbouyi, aigle de la presse congolaise, Elohim a parcolé ma fouta. Azoa kosunga Congo, talaka que Elohim de Aza ko utiliser ban et encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi devant balle. Donc Elohim a sali biso grâce, tout ça cela qui comme Mobo et Tali dot. Tout cela qui est na aigle de la presse congolaise, ma solo ya Congo. Elohim a sali grâce. Asimba Konziamboka, coup de chapeau ya papa député na biso Daniel Mbangu. Asimo Konziamboka, a BTP ma solo ya dot yango. De l'opé todo lobela sous li solo ya dot yango. En tout cas, Elohim alingi biso ka mingi. Yango to solango. So ki o nini to lobela ki émission ngo. Ce qui peut olingi ke vidéo ngo to pesa kama extrait parce que biso to loba ki ngo na papa Moïse Mbouyi a papa Elohim Simbi motema bakonzi mboka papa Daniel Mbangu abeti pe lisolo ya dotango ce qui lo olinga bakoche ya biso vidéo ngo na régie s'il vous plaît pour la lokumu ya Adonai Yoshua HaMashiach. Papa Moïse, vous imaginez mon ça la salaire par exemple tu as minimum $300. OK. Ce que tu $100, eux ils étaient belé pour naï. Na dot. D'autres, la Bible, non seulement la Bible, Bible, d'autres, c'est saint symbole. Non, non, l'amour n'a pas de prix. L'amour n'a pas de prix, papa. L'amour n'a pas de dot, symbole. N'a pas si exemple, mouton à $300. L'amour n'a pas de prix. Ok. Votre proposition, na mouton à élite, oh, à la famille présidentielle, oh, papa n'est ambassadeur, tolingi, oh, congolais, azoute, kasuka, tika, kanazandu. Primo ko selon yo o ko za l'équitable pour na batutu azala capable ya roba la mwasi na e officiellement. Vu que Elohim a lobi dot et symbole. Non c'est un papa na nga Saint-Esprit asunga bon a convaincre bango ni bo tien enveloppe. Oh, merci Papa Moïse, merci Papa Nida, le réalisateur le plus frais. Elohim a utilisé Papa Lima Futa. En tout cas, la CPL, quoi que tout ça, Moussala Elohim, alobi ke tout solo la, lelo makambo itali dot. Dot, la Bible est un symbole. Dot, Elohim aime alingaka dot. Approuva dot. Sotali même la Genèse 24. Elohim azoloba nini. Azoloba dot est un symbole. Mais Genèse 24 za li solo. Il y a Isaac na Rebecca. Na mona ki nange sika mote basala ki sous religieux. Na mona ki nange sika mote basala ki sous ba fête et tout bon. Donc le bakel biso to comme na 20e siècle. Mais to sou kaka kana dot eza symbole. Elohim asa la grâce. Le kola mo konjambo papa konjambo ka papa Daniel Mbangu alobi que dot batia $500 a validé ngote a proposé. Bon, selon Elohim alobi que dot eza symbole. Ngai na koloba étant que peut Elohim a la grâce vous appelle à donner un conseil étant que peut la expérience et un mariage pendant 15 ans na koloba ke Elohim a sali grâce peuple Elohim to sungana parce que
mibali moto akozala na salaire ate à $200 ate à $300 loba ngo mingi awa eloyi mokosala grâce na $500 akoki mpe obala mwasi na ye mais kobala mwasi na $500 eza nango exigence te eza nango ka semba batali par rapport mais mosusu aza mpe riche abiki ate nalingi mwasi na nga mingi nalingi mwasi na nga mingi nasala nini na bakisele peut-être d'autres au délai à $500 wana les autres dépendre na mosolo o mutaza nango na richesse mutaza nango a honorer mwasi na mingi mais $500 ça te que parce $500 pour minimiser mwasi tout et tout non il y a encore que stabilité et quota parce que dans le mariage le masopaka une grande bénédiction na kati il y a mariage ngo Elohim azo senga na biso ba parents to comprendre ba konzambo cannabis to soutenir bango pe na prière parce que bible lobby to soutenir ba gens lever en dignité na kati na lo sambo apparemment peut comprendre que d'autres symboles to te cannabis ba na bisoté au contraire to préparer ba na biso ya mari na kati na mariage parce que dans le foyer na mariage et lo comme sous pesa la par rapport ya libanda dans le mariage faut préparer aussi la femme faut préparer aussi l'homme pour bénédiction le message nini et sopana apparemment teka bana bisote o papa mso a lobby natangisi mwana nga mingi natangisi mwana nga avec col cher siko ebo pesa nga dot ya 500 bon ba ko exiger bisote non papa nanga otangisi mwana c'est ton devoir eza nango teke pona otangisi mwana yo comme docteur comme licencié comme nyonso o boloba wana eza teke ego futa mandaka libala non d'autres symboles bibliquement parlant le malobi d'autres symboles mais quand ici moi na richesse en équimitain et azana bagage intellectuel akosunga pe bana na eto bana na ba za éducation ya bien ba bengo pepe meme au monter qu'on non peso ngela yo ka ba parents donc o te ka bana bisoté parce que le mariage les aliens d'abord sacré en plus le mariage mon alibala et si la gâté après le mariage il y a une autre vie donc Elohim a sa la grâce ba pona biso mana biso to comprendre eloko wana ngana na ndenge Elohim a sa la grâce ndenge pe expérience za ngana libala na moni ki ba konzamboka o ba lobby eza bien pour nini ezo faciliter mutu ata aussi ba salaire ya mukie azana capacité ya kozwa mwasi na ye ya kobala mwasi na ye parce que nini kozwa ya kato vanda pesa péché o le mayebi eza dot tina oloba to oloba abisu ya kato vanda eza péché donc symbole wana ya dot eza bien. Bon, ok, que habite d'autres $500 eza pour na facture. Mais ce qu'on a montré sur Facebook, tu vas une grande liste une grande liste que ni plasma ezala, ni ezala, monter que to sunga na carte. D'ailleurs, c'est une proposition nanga. D'accord le backer. Si on a payé $500 va tchang na enveloppe. Vas-y, costume ya papa va pesi. Vas-y, super ya maman va pesi. N'exige te na ba selon ngai dans une exigence te nini après costume papa pesi bazui nini super ya maman ba pesi bazui taba ba pesi na $500 wana mwana opamboli mwana na yo akende azala béni nde papa na so akala ba Jacob ba ne ko pambola bana bango soyez béni ba kende bazala fait qu'on va multiplier ba fuluka parce que ton mwana na pas comme riche lobi lo ba comme riche ba ni mobali wana lobi lo comme riche moi si mwana na lobi ba comme moi si na lobi comme riche mwana na pesa ni akosunga ka comment que richesse na ezonga peka na famille en tout cas papa na ngai to sunga na bo silikate o teke ba konza mboka ba exiger ba vide na bango te to sungana et dans encore pour stabilité paix et quota parce que Elohim c'est pas pour ya créer abana création na carte na mariage yemoka yebi le pourquoi donc to sungana kaka en tout cas na lingi bino mingi Elohim azo senga pe na message prophétique a pesa biso azo senga na basali na ye bazonga kana makolo na ye Elohim aza pour insister sur ça toza basali Elohim eza pour ne lambate eza pour na mbongo te eza pour ni parce que le mieux mon nom a riche
mais loko motuya azala vraiment pona biso posa na eza vraiment pona biso loko motuya za ka bosse Elohim eza na kaka bizaleli na biso et na ka purification sanctification et na ka to tambo na ba principe na ye adoration na ezongela ye to zonga na bakomi to zonga ba principe na ye yango bible obi ajouter à la foi la connaissance exacte que autant habitude de beso type intellectuel en mingi ben pidik pe leke belé le malimbisanga exact que en profondeur révélation message wani kolobake ajouter à la foi le principe de cette foi là ajouter la purification et le m'a dit to tambo na ba norme moi si moi comme obali moko avant les canaux sacerdoce il faut obala pas pour te comprendre que tu as lobby na 1 Timothée na 1 Corinthiens 7 qui dit na se wana zoloba il faut se marier plutôt que de brûler si ko to samu sale Elohim obalite yebisanga oza côté nini donc Elohim a sa la grâce bon la nanga sous vendredi bon la nanga sous lundi Elohim a sa la grâce to kosola tant ezamuke masolo ya Congo ezana pona to sungana kaka makambo ta spiritualité ten conseil société batuba sepela biso nyonso to sepela tous à la sauver parce que mon la biso lobi j'ai entendu les cris de mon peuple je suis descendu pour les délivrer donc il m'a quitté pour akangola biso à sauver biso na ma façon ebele physiquement spirituellement matériellement financièrement pour la lokumia Adonai Oshwara Mashia na pesi wa mbote nanga na Cédric Toyambi mon fils coup de chapeau à toi. Na pesi mbote nangana mon amour Philippe Basila Italie son excellence Elohim apambolo makasi na pesi mbote nanga ba pasteur ebele ba olandanga bazo benganga tuka maman Elohim a suscité akara na génération une nouvelle prophétesse ou bien un nouveau prophète en tout cas grâce na le masopi na katina yo Elohim azaloku mais Elohim pas que tizo puissamment ba pasteur on la pesi bino merci pe Elohim papa mbola bino makasi atombola sur ce ministère na bino tozaka ka pour na service à tata na biso de service Elohim tant moninga zo sepela na grâce à moninga c'est que azana et le Saint-Esprit na katina et donc na lingi bino mingi na komi nanga na suka tokutana vendredi lundi, mercredi prochain, na émission na chaîne ya Mauvais TV, na Tarde TV, na 10h30, na vendredi, na 21h30 pour la lokumu ya Adonai Oshwara Mashia. C'était là la humble servante d'Elohim, la prophétesse Rosette Basila.